Dr Jean-Jacques Muyembe atangami kati na batonkama baleki na mpifo na mokili elobi nkasa ya sango ya America Time. Azali elongo na bato basusu lokola Dr Anthony Fauci mokambi ya bitumba na COVID-19 na États-Unis, Donald Trump, Joe Biden, Nancy Pelosi pe bato basusu pe bazali kati na bango. Cour internationale ya justice esakoli ete ekotinda banganga mayele pona kotala malamu motu ya boni esengeli kopesa na mbeba pe bobomi Uganda esalaki na ekolo Congo démocratique. Uganda ekitisama olikambo pona yango kasi mbula matari ya Félix Tshisekedi esakolaki ete endimi kosilisa yango na boyokani. Bokilo et Eduardo Santos mokonzi ya kala ya Angola Carlos Manuel de Sao Vicente akangami nsima na kufundama na ntina ya kanyaka pona ba contrat ya assurance compagnie akambaki ezalaki kotekela Sonangol ndako pe biloko biaye bisimbami na 2018. Suisse ekangaki $900,000 ya mayuya de Sao Vicente afundamaki na koluka kokotisa na misolo malamu. États-Unis epesi ba respirateur tukumitano na ekolo Congo démocratique pona bakoni ba COVID-19 pe na bokono ya kopema yango ememi na ba million tukumisato na mitano lisungi ya Amerika na bokono boye.